La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na shema ya TV, na koleka nanga na shema ya TV. La chaîne, la TV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na air écoute libino, na écoute cette nombote. Ba mourir dans la place bozali tikete nzamba lola sala biso bolamu na pokwa lelo babi lelo toye kobeta lisolo te lelo toye kolamba te lelo nde toye na anniversaire ande kuna biso chouchou yo na bina bani ko pesa bandeko bozo soutenir de près de loin na pesa mboto na Christopher Songo na zang cité européen mboto na JCM ya des boss et Yasmine petit frère de Jésus balobi Fola Mazambi balobi Raya Kitendi na pesa mboto mi na pesa mboto na babi na dadi Ilenda na pesa mbote place aux allez sans oublier na pesa mbote na bina JP JP Boaka nzeta moto quoi donc osimbi okanga meda kolo kadena kangi France qu'on a pas na makuna sans oublier na pesa mbote na Jacinthe Fula na kata France na zangster au pesa mbote na ngamba bina Yves Moussa sababi mobala neneti wetu sans oublier na pesa mbote la ngai ba lobi na Papi Chesco Mokonzi Papi Chesco Mokonzi na kata Panama na peso mbote place ozali merci beaucoup na bandoko beaucoup landa ngai merci pe mingi na bandoko bozolo soutenir ngai na ba boza tel mebele do na pe nuka mbote mingi ba on ateng ba kumna te ba kombote na pesi ba na France mbote na pesi ba na Belgique ba na Allemagne ba na Autriche ba na États-Unis ba na Canada ba na London na pesi no mbote mingi ba na Kinshasa ba na Congo Angambu Congo ya Angola Congo ya Brazzaville na pesi bino mbote mingi balobi bo s'abonner massivement na chaîne ya Mabia Star TV babi kole loko babi nde onamsa monsa ka toujours na loko o pe binde kunanga oza assurance maladie te bande kunanga contactez toujours Mabia Star TV na koza to passer le numéro de namso Yannick assurance mimi ba olo bakela Star assurance ezali ceux que ningo kufa bien sûr ko pemena ko kufa bien assurance bien soli bande kunanga dit poto akala poto lelo papa mozo la ngo biko za responsable quel que soit célibataire, quel que soit marié, tu es obligé de assurance à vie. Papa, tu peux savoir que tu es stressé. Le billet de Rosala, tu vas pas au Kunda, tu vas au Kunda, tu vas au Nini. Bah, quand tu as comité, tu vas 10 livres, 5 livres, tu vas au vraiment. Ceux qui vont la cotation des alimingi. Nebso ba africain ça so muninga ko yeli kamoto ko yede na mwamba na mwaji wana to boy te to zapi na besoin ba contribution na bino era problème mais na era li kamba ndeko na ngato na assurance ya vie est très important ba assurance maladie so ko yoki muto to bien te ozana assurance no maladie ozana docteur no privé a ko soigner na ndenge ya bopetenga surtout yo ba ndeko na ngai bo zitete bo benga toujours Mabia Star TV na ozana ta opemne numéro ya ndeko na biso Yannick assurance merci beaucoup ba mourir merci beaucoup ba mourir na ngai Zaka toujours une ambiance à fête, hein, dans le bel loco. Allez-vous s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV, allez-vous vous allez visiter. Place aux amis de Kunanga, contactez toujours Mabia Star TV. Tokoyana pour le service Nabino, à tous anniversaire de mon chouchou. Donc, les gens de fêter, de se mettre ensemble, comme bien dit, tout se peut n'avoir au bazali ko se peut tout les n'avoir au bazali ko lela. Donc, le zali moment où est sengo yande konabiso chouchou, à kokisi la lelo bande konanga ezali grâce pas matin mingi bazana hôpital mingi na boloko mingi pe bazon si molimo pas nkolo tata mais nzambe asali biso grâce nan de komso a moi si a kokisi mbula lelo a kokisi 43 ans bande konanga ezali mukete ezali ebele yona nuna bakana de konanga chouchou na pesu na lui que joyeux anniversaire à toi. May God bless you. May God had you many. Nzamba bakso lususu bambule pele.
na vie na yo nzambe akuta na yo na posa motema na yo pamba te nzambe ayebi posa motema no o la star ayebi te yo moko oyebi oyo baposa nini osengaka epa ya nzambe yo na bindeko na ngai ya mwasi lelo ezali junior babisepela na yo mela na yo toujours kati na bonzambe yo na pesa ba gros bisous à toi ma chérie nayebi kozali mwasi moko ozali forte tikete mais donc minga kolobeza te mais il faut kana lo bakaka donc il faut continuer kaka tala toujours likolo pas matin malbi te nous serrons la tête mais non la ke nzema bito ozali likolo mais non en bas donc tikete ozala kaka na makambo nyonso tout de la part de Mabia Star TV babilo tokolia tokomela o erne koki akei o parmi la fatigue akei tozaka toujours na kata ambiance na biso kaka merci beaucoup famille hein donc ambiance ba gros bisous à toi chouchou hein babi mon sa pembe na kata London merci na beloko merci babi oyo chouchou de London ya c'est kani kaka ayi bani bakanga kana tele anniversaire na to te maquillage na suki eza before na soto mona after na merci beaucoup famille hein merci na beloko babi lelo zande lelo babi chouchou la belle oui belle et ce que les vieux sont ratés je baluka buto ta maquillage non to c'est maquillage que tu m'as mutondambo voilà ah quand ba télé puto l'anniversaire ce n'est puto encore à YouTube mais au bas et c'est on est dans un on a ya sengo po atala biso photo ki makamera tala kobo na ndenge elie bato biso totika lelo to bina baluka boya ya ba mourir na ba omona yo avec comme c'est 18 ou bien 19 ans 28 ans 28 ans on va y boputa maman bana misato mais 28 moi les bosso na beauté na 10 ans à 18 ans c'est quoi ça moi 20 à 10 ans c'est quoi c'est on nous na mokola lelo tout le monde est là journée na yo toujours que ne fêti yo ça suke pas Mabia Star here et c'est nous na mokola lelo baluka boya yo ta itata bona nga Mabia ndo niatinga penza na bendi beauté na bendi c'est ngona nga ngwana pour na bendi penza na babi ko kisi vient combien 28 ans mais moi na 28 ans je na salle andona olata to bona 28 ans ndenge o monango o monango voilà ba bisque donc qu'est-ce que soirée donc voilà soirée 15 personnes babi fête babi on fête na VIP VIP on a nzela mini VIP la VIP 15 personnes c'est un batebele ya journée la bazotala ya ba mama kaka ba musique donc basi moi kilo ya baluka ba boyeke yo nzela bana soko lembi na lembi bientôt kende isso que babi lelo anniversaire ya chouchouna babi chouchou la belle na kata London babi a kokisneri ke 19 ans no mona 19 ans salle bien décorée décorant kitoko makasi donc babi lelo ezande lelo donc voilà et nous sommes dans le été table à cake na biso yango bien de likolo très bien babi lelo ezande lelo babi bafetaka kaka on sait jamais bafetaka kaka babi nzamba bateli ndeko na biso ya mwasi
akokisi bambula oyo moko ayebi. Donc toza na esengo mingi bozokomona ni badécorer salon na ye lokola na salle de fête. Donc voilà. Ngoyo. Babi osepeli na décoration oyo contactez toujours Mabia Star TV. Toza bandeko na biso o ba décorer salle oyo bakoya kosala service place bozali tant ba décorer ndaku ezama kitoko mingi. Donc côté na biso yango ya cuisine tozozela bandeko pato banda. Donc voilà quoi. Babibo s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV pour la de suite. Aux anniversaire na yo oningi la star a moi image. Tozali wana pa na service na biso ya bako Angola. Tana ba service ya bako Angola, ba Congolais na Bangolais. Biso tozali moto moko na si na bi eloko plus wana. Donc voilà. Le bibo s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV. Beaucoup de la décide place aux alliés. Aux gens besoin de la souki, maquillage, tous en bien placé pour Nabino. Beaucoup de dénonciation à moi aussi, ceux qui me saluent les alliés Mabia Star TV. Maquillage n'a simple, me saluer puis Mabia Star TV. On va donc s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV. Beaucoup de la dessus de. Merci na le bel loco. Mambo te mina ba mourir na ou toujours le roulant. Merci. Bonjour mami nangai. Bonjour. Tout le monde awa, tout le monde zo seka. Tu as vu que les anniversaire de notre chouchou, tu as évité ce que tu as dit nini, le chouchou na. Yeah. Ce que tu as dit nini na mukola le lot passo à telle vidéo oyo. À mon andekona moi c'est à qui ko se panier le ce que moi loco au ko le bien c'est moi bien. On se présenter comme nonani. Nga comme Auntie Jolie. Jolie gentille. Happy birthday Auntie Chouchou. Tolingi o mingi ba bizu ebele, nzamba pambola yo abaksa bambula ebele. Happy birthday Auntie. Wow. May the good Lord bless you. Amen. Happy birthday Auntie. Happy birthday Auntie. We love you more. Okay. Hello sister. Hello darling. Comment nani? Gai sister Lydie. Okoko lo ba moi eloko na mokula lelo na ndeko na biso chouchou anniversaire ntango otala video oyo. Arumona ndeko na yo souhaiter nini pe oyebise nini na mokula lelo na journée na ye. En tout cas na mokula lelo tozaka kokumisa Nzambe po mingi. Donc kolala kolamuka ezaka grâce. Nane akokisi pour l'anniversaire na ye vraiment Nzambe azwa lokumu yango tozozongisaka lokumu epa na ye. Na ye bi chouchou ça fait 20 ans ouais amitié. Wow, 20 ans. 20 ans. Donc asilikaka te na yebi te na mona kanda na ye te saka koseka ata lembi na ye ata boyi na ye ata lingi na ye te azolakisa kaka koseka kaka.
awumela nzambe apambola abakisa akokisa mposa motema na ye mwasi amabondeli toza vraiment na esengo mingi yango wana toye elongo toye vraiment tosepelisa ye ba happy birthday, God bless her, bless her, bless her, bless her, Tinati. Oh, Tinati, le bel loco, merci beaucoup. Amen. Babi, les longs des arts, Babi, Londres, les longs eza koyinda, bozo mona ba mama ya kilo, ba mama ya poids. Babi, minga le beza, te bino bozo mona. Mami, kombo na onani pe. Oui, si chouchou na ni na mokola lelo tanga mona vidéo oyo. Comment on a maman Emma? OK, ozani eloko ba pona de na so chouchou na tanga mona vidéo oyo. Na sepeli makasi. Lelo abakisi moko lisusu likolo ya mbula na ye. Nzamba batela ye. Abakisi lisusu ya mingi likolo ya oyo. OK. Babi Augustine de Londres, babi la patronne. La patronne. La patronne a vendu Karabazana concentré aux ongles de Sima. Mabi, bonsoir, Mam Nanga. Parce que tu vois qui ma caméra, on comprend des temps. Mami, comment on a ni? Comment on a ni, Mami? Si ça bijou, le bin na mokola le pour l'anniversaire, na so chouchou na tanga omona. O ba moya loko, essaie de moi betan mona vidéo. OK. Bon, Auntie, na ngoko no binini. Happy birthday to my Shushundoi. All the best. God bless you. We love you. Oh. Sister, ngoko no binini. Happy birthday. Nzamba bakisela ye bele. Amen. To sepeli pona mokola lelo za mokolo na ye. Vraiment nzamba mona ye abakisela ye bele. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Malamu na bomoi na ye. OK, merci beaucoup. Babila patronne Augustine abonne oloba mais a oloba neka. Happy birthday chouchou. Yango la patronne problème ni nanga. Faut ba mo eloko. Yo za na problème nanga. Happy birthday my compa. God bless you. God protect you. Give you more strength. Amen. Bomoy molai. Molai. Yango na lobe loko. Sister na ngai kuno lobi nini? Babi mwasa tonda partout. Okakola na wa bana mututi na sama kolo. Babi mwasi nde. Voilà, babi ozuwa biyoka loko. Obi na mokola lelo, babi abakisa te yesa naturel original c'est non ba mo loko na mokola lelo to chouchou na omona yo. Et c'est de moi bien. Happy birthday Mandoi de moi. Nzamba pambola lo abakisilo mikolo bele. Bisous, je t'aime beaucoup. OK, bon, comment on a ni? Chouchou. Oh, on a sepena oseka no hein? Moi, oseka kitoko hein? Oh. Babi okuna bata bikuna. Aujourd'hui c'est ton jour. Happy birthday. Tout le monde à la maison. Happy birthday. Ya Violette le bijou mokola pour la happy birthday. Nzamba batela bakisela yo ce soit ebele mafute sopana kaka ndezo sopana ebele boye esopana and mokola sika makamnyo tu ya sika oya kala to baki na lobi loko food na biso yango yo abozomona maka soso koto na biso ezali bataba na biso babi eloko lia kotonda bayeba bakisaka point on sait jamais. Voilà yo mosu ezoya eza na nzela akayeba pilipili yango shisho bina mokola le mokono ozoloba te il faut le moins de mayonnaise. Non, bonne chouchou. Pardon, tout le monde a le soko. Ah. ah bah c'est bon. Comme ça, tu me catas.
ntango ke balongola nsima